Makamba Wilfried bandeko nanga makamba Wilfried ndenge ezokende eza na bandeko mususu bakomoloba mama ya Wilfried ondire esi ayebi liwa ya mwana na esike eutaki champion soki miyo ayebi esika liwa ya Wilfried eutaki ngana okamwa ndenge batu bokoma ko négliger ba message o batu ba mata na live na omona ba message moko ezo circuler o Wilfried babomi esoke pa mwasi ya député moro boye bake muto abomi Wilfried akoki pe koya na ba faux compte pona koya opesa bino message me ya lukuta po bouleverser bino. Mama ya Wilfried amataki na live na otikela bino bolanda makambo ya lobi me liwa ya mwana na ye balandela champion miyo nga soki mayo nga depuis Wilfried akufaki na yebisaki bino ke liwa ya Wilfried balandela champion wana akoyeba likambo na liwa ya Wilfried. Bato bolo bake papa mwana naenda bomie papa je pense pas que mobali akobota na mwasi aluka boma mama mwana na ye batikela ye mwana azana mukie bongo na kokisa ta 50 so bolandaki maloba na tiela bino awa ba audio ya papa ya mwana ya Wilfried soki bolandaki yango bo comprendre que non champion mobali ya Wilfried akoyeba liwa ya Wilfried. Tangu Wilfried akufaki directement champion akomaki ko accuser mobali o abota na Wilfried. Pona nini champion ayaki na ba accusation liboso? Pona nini champion ayaki na ba accusation liboso? Balobi muto amifundaka ayeba likambo. Mama ya Wilfried tia zolo baboye. Asi ayebi liwa ya mwana nesike utaki. Mama ya Wilfried eza na place moko akendaki koloba ke no ana posa te balandela makambo na justice batika na bango ango kaka. Mama ya Wilfried ye moko soki oyoka nga yebi makambo na oloba fami na ye balobaki balandela ngo na justice mama azobanga o te totika kaka mwana esi akufi mama azobanga. Mais lelo mama matina live azoluka lisungi. Ça fait trop mal. Moi so bozo mona ana pasi. Aye ko réaliser sima que mwana na ya kufi et pas ya muto ya bande même pas ko croire que muto wana ko kaya ko sa mwana ne mabe. Asi ayebi. Bino bato bozia oloba champion lingaki Wilfried nyonso bomonaka na réseaux sociaux bokandaka te ba vraie vie ya bato eza ba o bomonaka na réseaux sociaux voilà mutu muso akosala ka bon po abeta pe papa mwana na motema pasi azoya na mwana azoya kolakisa mwana azoya na mwana asombela mwana biloko asala boye me mutu akolinga mwana wana koleka papa na ye moko azate. Awa Wilfried akufi na champion miyo bazali sute no siko ye champion azoke tikela ka mwana biloko mama ya Wilfried esi ayebi aye ko réaliser sima mais azoka pasi makasi na motema na otikela bino bolanda live oyo bolanda makambo eleki awa très bien bolanda très bien boyeba ba vérité mususu. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, aimez vidéo, partagez partout. Nzamba pambola bino, partagez-les partout s'il vous plaît. Tolanda. S'il vous plaît, maman Tozo Yokayo, awa to yambio. IN Kaker masolo elamuki ozali na posa ya kokitisa nzoto mwasi tope mobali IN Kaker kondisa libumu kona libela yo oyo ozali ndeko batashi etondi yo na libumu tope banduta ozali na bapeau noir na elongi oyo babouton esi etiki yo ndeko mwasi ozali na banoir na katikati ya mipende IN Kaker solution ozali na bokono diabète tension épilepsie cancer
INKKR ezali wana pona bandeko nyonso. Benga INKKR okozala desite. Ozali na pota ya libumu oto bengaka hémorroïde. Benga INKKR. Oumeli ozali kobota te na INKKR ata na 70 ans mwasi okosimba mwana. Kote etali papa INKKR nde masolo bino moko botala lolenge telemi ya koloba ezali ebele te. Pona bapapa benga INKKR na bulembu nyonso ya nzoto okosepela. INKKR solution pona libela. INKKR mwasi akokima yo te. INKKR bokono nyonso ekosila. Na live na biso ndenge oka ocontacte avec nga na privé malgré tout lelo nalobaki keno nde toosolola boye j'aimerais bien oleka na live po bato bayeba nini etindi mama aleka na live lelo. Alors nga naloba ebele te tokozala plus tokozvanda mingi toyoka yo meke biso toloba ebele. Alors okobanda na okoloba problème eza te ozosalela bakasque est-ce que toyebi te soki ok mama eme toyoka mama eme o se présenter obandi koloba moto akointerrompre yo te ti okosisa koloba nde biso tokopose bakestion omonaki okoki korépondre omonaki okorépondre te okorépondre pe te. D'accord mama? Ok papa. Ok, merci beaucoup. Biso tokanga micro totiki yo oloba na d'accord. Loba na mama. Bongisa. En tout cas, pour soutenir premièrement dans la prière, pour moni makambo oyo eza makambo ko compliqué makasi. Basunganga na ba prière et puis basunganga na makambo mususu oyo eza nzamba sunga ba sur le plan politique, sur le plan ya naza na émotion nazo kokoloba te non nazongi te. Mutu aza na live pembeni akata live aza na live pembeni alongwa akende mwa musika s'il vous plaît. Bon mama ya liboso tokosenga na yo mama longola nanu toyebi keza facilité mais meka kozwa ko se concentrer mokie hein. Oui batu baluka bayoka yo batu ebele baza bana besoin bayoka mama. Alors toyebi keza facilité mais zala un peu forte zala makasi toyoka yo ata mokie ozana droit ya koloba mingi pete mais quand même batu bayoka idée ya mama pe soki moyo kozala omeka ko expliquer biso mokie effet ya les feintes nde marambo eleka kinde film ngo e banaki na ndenge yo bayelaki yo information soki tokoyoka yo. Alors zala un peu na mo makasi toyebi keza facilité mais soki okosunga biso pona tozala quand même na mo fil l'idée et toyeba eloko nini mama alingi oyo etindi mama amata na live. Merci mama toyoka nyonso bokena na nsima. Problème eza awa américain, problème eza awa na tio na muke po peut-être na monene okoka koloba te na tio na muke po batu ba mona wa formaté loba na osu ou bien kanga caméra mama kanga na caméra voilà na kangio caméra loba suko oyo kozala mie pona ozala na banini te beka bomonde ni fois kanga caméra non akofongola mpona bapage bayebaka eza ye quoi po bao bazozwa bapage. D'accord zongisa ye na monene parce que aza na message important ntinda zongisa ye na monene zongisa na monene s'il te plaît. Kabuya activer caméra na oti de lo demande ndima una Kabuya
Kabuya, Dima Kuna, pardon. Papa, il y a quand même ma caméra, non? Zamba Lola. Mais il a mal ça. Nous comprendre que ça agité, nous comprendre tout. Il devait américain, vous allez un peu passer en bas agité, nous comprendre tout. Yo loba na okasi, loba na éviter Nzambe. Kabuya mon père Boende neko. Kabuya, fiaka Edemer s'il vous plaît. Oh là là, avec ces gens. Nous avons déjà, nous avons coca sous sauté. Bah, fomoli na bango ba live na pembe. Nzambe. Kambuya wana sawa. Sasa jite boendenge ni. Atoka oli kam. Asawa. Kambuya wana sawa. Oh, Nzambo ya Lola. Nani na Monique maman lobana po le plus important to yo kae bozana fona ba commentaire. Hein, maman to moni déjà elongi na la famille. To moni déjà elongi ya maman. Na Monique na moni maman lobana hein, maman lobana pour la famille aloba po boyebi déjà to moni elongi na botika ya loba. Ba page pe baza wa grand page baza déjà ba moni elongi ya maman. Maman lobana yo ko tika na caméra na ni choko mitu nisate soki ayende akofungola mais lobana oto yo kayo. Oyoki Kabuya yoke na wapi Kabuya? Kabuya. D'accord, maman, loba na otoyoka. Nazo senga na bandeko na ngana no ba. Yebisa bato wana ba dinye ba volume, ba longola ba live, ba déplacer muke parce que boye ekobe bisa live. Yebisa ba déplacer, ceux qui ba na ba live musu ba déplacer muke pona ba ekoye zongela bisoki. Beaucoup de live, bandeko, s'il vous plaît. Live, on est là, le téléphone à maman. Nazolo baka juste mukie comme ça, yo kotika la développer. Ata botali misunanga eza penza bien te. Donc maman, yoka s'il vous plaît. Yebisa muntu moko asana pembe no wana live, asana live. Eza yo moko. Yebisa akata voilà, c'est bon, lobat maman to yoka. Donc nazo senga eza passe mingi parce que nazo pesa bino juste briefing ndenge histoire et bandaki et c'était le 9 na ba 22h30 chauffeur motard moko ya kozwangai tango ya kozwangai bisinga bino maman to ya kozwa yo OK na cinquantenaire où il fait dans accident. Alors on a lobby que à cet accident il y a un problème pour expliquer non maman problème ezate yo ya kaka to kende à cet accident denga bon ça va problème te nande na yeko kende na komi ba 22h45 minutes na kuti ba vandi singa ono mama vanda kutu bata sécurité ya conteneur benga ba compliqué nga ba vandi singa alors tant on a vandi na zeliti ba minuit nde bazo ko benga pa médecin ba ko benga pa médecin pona bayebisanga ke non mwana tobundi tosala nyonso to esimbi te mwana tomekaki ko réanime ye asalaki hémorragie interne mwana akufaki. Alors nazosenga na bino bandeko na nga bapesi nga explication valable te ntango tozoluka tosenga nani na sécurité na badocteur balakisa biso mutu oyo ayaki na ye bapesi biso kombo te bapesi ngai mpe benani image ndenge bakotaki na mwana te. Alors nazosenga premièrement basunganga na ba prière parce que biloko oyo eza biloko moko compliqué basunga ngai pe na bandeko bamoni ke bakoye kosunga biso po tomeki kokende ba esike belé bato bazotelemisa biso kaka. Alors yango moi na ye na live po bandeko ba mekana kosunga biso basunga na famille po na toye bandenge tokoye kosala kolandela problème ya mwana.
Donc c'est ça, za mwana botami na papa na maman. Alors eza moi pasi na tika liwa mwana kaka bongo ekende bongo. Donc c'est ça. Ok. Maman Wilfried, naza na mo question moko pona yo. Est-ce que na journée oyo Wilfried akufa, otikala ko solola na Wilfried te po omeka koyeba azalaki na sorti, azalaki fala kuta na mutu par rapport au biso toyokaki na réseau que il paraît mutu moko boye chéri na ye azalaki na rendez-vous na mutu po asala e surprise. Na façon yo o contrôle ki mwana no na journée. Est-ce que azalaki na rendez-vous na mutu moko boye quelconque oyo yebi ou bien oyeba kité? Bon, omoni bana baza un peu compliqué. Pas nanga moko mama akoye ko bombela nga ba makambo. Bato page s'il vous plaît, botina ba demande bo mata parce que maman zolinga souvent ba question déjà botina ba demande bo mata. Oui maman loba. Akoye ko bomba makambo susu mais pas ba camarade koloba parce que tant on a bimi ala kinga ka kepa ba camarade na ye ba bengi. Alors, tant abimaki, a commis ce qui s'est passé, n'a évité. Mais une chose, oyo et salemaki, et zali que, ba camarade n'a moko bazala qui n'est à souka. Oyo azolo, azotanga ba kombo ya batimsu, je ne sais pas. Ba sala qui vidéo ya souka na 19, na 20, 21h39 minutes. Na ba 22h05 minutes, ba yoko sa Wilfried na hôpital na cinquantenaire que, a sali accident kofi. Donc, so botala tami sunanga na nou vraiment na zongi ngate, mais je manque les mots à dire. Nzambe moko ayebi a rebondelanga parce que nazo zanga maloba oloba nazo senga ka na bato bazana mite mama basunga na yeba liwa ya mwana nga c'est ce que je veux. Diko mama question nanga eza nini? Eza nanga question moko. Eloko nini ozo senga na bakonja mboka na minute o? Message nini oza nango oko passer na bakonja mboka pona liwa ya mwana na yo? Message on a osenga eza kaka na bato bazana mite mama basunga na landela makambo oyo parce que tomeki kotambola tomeki kotia pe makolo besika mususu ba telemisi donc ça veut dire que mutu makasi aza na sima. Alors pona ko éviter que etelema lisusu ngomoni nazo senga na bandeko bazana mutema mama ba o ba sepelaka na Wilfried ba o ba lingi que histoire na ekende na maite basunga donc basunga nga to ça un problème moi donc non, nazongi penzanga ite. Nazongi penzanga te pona ko loba vraiment comme il faut. Non, nazongi ngate. Ok, ma page, s'il vous plaît, to style ba demande to mata. Bimo na otinde lo nini. Ozo mata mena mo no ndiro na problème à connexion. Non, na na besoin. Banani bana ba question. Bato ba page bo wana ba question. Bo mata, to poser ba question na biso. Ok, vous avez un match dans Beka. Beka tourne quoi? Oui, maman, en tout cas, force à toi. Nalingaki na tuna sikoyo edo yo zanango besoin eza vraiment nini avocat pona kolandela makambu to ozana besoin ya aide nini pona communauté ayoka. Soki ba avocat makasi baza ba kokosunga biso soki pe bato baza pe ba moni que non otokenda moyena tanga besika mususu ezate. Alors tozo senga ke tala neti na kenda ke sika mususu esika ona kendaki ba bengi ya kobenga balobi tika dossier wana. Imagine tu es bembe ko saboter yango, tu vois. Tant on va saboter bembe, tant on a le bail que non moi on a kufi sans cicatrice, mais balandi bembe na mort ba ko saboter. Alors ça la passe, mais oya monika okoka ko supporter biso pona to koma likamoto e ba réalité ako tcha biso mabo ndelo kana zolo. En fait, même plainte bozo pose botan boche plainte et dans la bateau bazo benga po babwa qui sa dossier en fait, c'est ça. Oui. Alors tozo senga bato bazana même forte lokola pe bato wana batelema basunga biso. Oui, il faut daza mwana botami na papa, botami na maman. Donc c'est ça. En tout cas, communauté, boyo qui demande à maman, nazo mona ba page te po o bazan a besoin vraiment on mata po ba poser maman ba question. To moni anémo maman a besoin lisungi.
Azana besoin ya lisungi, un avocat, et puis gouvernement na biso batelema, po likambo mwana oyo etikala impunité. Ezana ba même moko noir, oyo bazo sala ke dossier ya mwana ezala recevable te, place surtout bazo kende. Bazo porter ba plainte, mais ba plainte na bango ezala rejeté. Bo toza ba mama, toza ba yaya, toza pe na bana basi, toza na bana mibali. S'il vous plaît, mama ese, yo mutoko sunga mama, beauté divine, okoko sunga mama. Ba page Sarah Tola, Karine, et toutes les personnes qui peuvent aider cette mère, s'il vous plaît. Oh, boza tana ba relation, era, boza na ba relation, s'il vous plaît. Bo mata, botika mama oyo boyete. S'il vous plaît. Nasengi bino na mai na misu, nazape mama. S'il vous plaît, bo mata. Bo sungela biso mama. Da non. Bozwa likambo yoko, pona ni boko kotika likambo kaka boye. To bandi ko bunda likambo depuis kala. Tozo bunda bazo finga na ko finga biso ko menacer na privé. Que ceux qui to continuer ba ko landela tina ba misala pe tozo sala ba ko boma biso. S'il vous plaît, boya ko sunga mama. Bo sala ba panel. Toza na besoin mama présidente na biso. Oza mama boti basi. Telema mama na ngai. Mama Denise ngongango yango yo mama, telema ya kosunga mama. Koma mutu akufili mwana, akoki ko porta ta plainte te bazo boka ba plainte na ye de gauche à droite, s'il vous plaît. Oyo Congo nini oyo, boloba ki état de droit. État de droit ngo yango yo. Oyo bino bozo luka état de droit ngo nde yango yo. Akufeli déjà mwana na ye akei déjà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bon mata, bo sunga mama. Oya yebanya ta na avocat moko ya makasi wako mata dossier likolo. Oya yebanya ta na mutu moko boye loko bango bazolesa mbongo. Mama za na mbongo te. Aza na besoin lisungi na bino. Aza na mbongo te. Asa kufeli. Lisu moko na ye ya mwasi. Bo mata bo sunga mama, s'il vous plaît. Mama Aimé, zala mwa makasi kobimisa ma misu mingi te hein, soki te live kozala mpe bakobanir yango. Alors résultat ya autopsie ba pesaki parce que c'était prévu que ba sala autopsie ba pesaki résultat ya autopsie. Il fallait to sala autopsie mutu oya censé ya rosunga biso pona osala et comment qui attendez on va vous appeler yango ne loko salari ke to mona ke mikole posana ki to mona ke kolia biso mbongo omo to préféra ki to kundana no et puis to ko landisa makambo ya makambo susu asima 150 na ka pesa biso ka be preuve apesa biso ka makambo susu poto e bande to ko ça non c'est ça. D'accord, maman, mais maintenant la question mon tango, est-ce que tango les cas qui est pas papa sango après avoir que les cas qu'on a aux gens qui moi suite le dossier ou bien aux gens qui suite ba c'est biso ka ba obenga biso ba benga pe biso te besoin suite monter. Ah. Voilà, peuple congolais, j'espère bomoni maman na biso azawana bandeko balobaka toujours l'union fait la force. Beka outi koloba déjà makamoko très capital. Je crois bomoni à retenir même balarme na ye beka koki suko continuer koloba te parce que ezo sala pasi comme na maman na biso à perdre mwana kende kaka lokola nyama. Alors ba congolais s'il vous plaît tout élément moi 100 francs moi 50 francs to luka au juste eloko nini tokoki kosala pour que to aider maman ne fils que ayebata vérité ya liwa ya mwana na ye. Ne fils que ça. Bakondiamboka, pardon, bo aider biso. Alexandra akufa na Canada, to sala kaka biso, peuple congolais. To sala ke to telema makasi, enfin que maman Rosmi Lelo azalata na moi sourire ya mukie. Maman na biso aza awa vraiment pardon na bolingo ya Nzambe, na yebi ke ba congolais to za batu moko to amotema malamu. To sala batu moko peu importe banini ba makelele na biso meto lingana kamakasi. Ba page polémique pardon bokata ba parti obotia na ba page to aider maman na biso. Papa Israël Mutombo, papa obundela kapona batu mususu bongo tala maman na biso oyo. Okobunda te pourquoi papa na ngai. To sunga to tia maman Denise, maman tala muninga mwasi lokola yo. Abotika bana mibale lelo moko azate. Maman pardon maman na biso.
tia loboko na likambo oyo ne fiske mama yeba ta vérité ayeba ne fiske ata vérité parce que mwana ke lokola ntaba ezoyeba na te akufi na nini ezoyeba na te accident ba preuve eza te obo eloko moko ezoyeba na te e batu nyonso bazofina bon tozo comprendre te pourquoi batu nyonso bazolinga kolobela likambo te eloko ok excusez bimbo na pengle eloko moko numéro mama yango wana o soki boko contacter bwana besoin un peu ça na ye makambo nyonso numéro na o boko contacter siko o azo salela yango wana donc liboso eza plus 243 parce qu'il y a numéro RDC na pengle yango wana donc mutu nyonso asenga numéro yango wana boko mela ye bobenga ye siko ti pona eze mona na te botika na mamo aloba parce que epaza pe mupandi sango Maman, c'est pas mati. Tout ce que la plus bango baloba parce que bango ba toi ko sala ke ba débloquer. En tout cas, j'arrive même pas à parler quoi. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir maman. Bonsoir maman. Maman Nicolas Moyo. Moi ne bakamouya. Aozonga esuté. Premièrement, faut à la forte parce que le moana au foboko là. Erreur ka énorme au salaki tango. Baboya ki ko sal autopsie fa ki ozonga na réseaux sociaux. Obele lolo ba ke bali ko sal autopsie te. Tolinga to sa be mission tolinga to pesa ba panel po batumsu ba koka pression médiatique te balinga ba céder. Mais yo loko ba binisa ki yo au céder pe na caprice bokundi mwana sans autopsie. Avant on a le banana tout est-ce que vous récupérez le téléphone à Wilfried? Maman, vous récupérez le téléphone à Wilfried? Téléphone est mon anaté, ça que mon anaté. Mais quand TikTok, on va utiliser. Mais pourquoi beaucoup que ça traçabilité na mobile ou yabando salila? Pour retracer l'histoire à partir de Nini Bastalé na Oavali. Bah retracer qui va mon na dernier appel. Oui. Maman omoni Wilfried déjà koufi mon kile koloba. Et bon non ba démarche pour que ne papa sango abaki accompagner bino puis ça bino avocat un avocat robinga a diriger bino sous terre orienter bino te. À ça que l'autre, hein? C'est là, c'est tant que mon équipe est autopsie. Nous battons, au 5 heures, vraiment, dans un moment là, ce besoin au belé là qui, mais c'est commis trop tard pour des abokundi. Attends, tu vas déterrer pas surtout exhumaté, tu déterrer absolument. Mais là, on son maman, sois forte pour l'enfant et pour ta vie. Bah, tu vas proposer au avocat sur le monde. Maintenant, on propose au cas Jésus-Christ. Il est au-dessus de la justice congolaise. Nansi Oyebi Kebaboma Ivali, entrepreneur à Outaki, Afrique du Sud. Bah, ça là, il peut dossier na ekabeli comme peut si là qui maman. Bah, eba qui peut que si nango. Mais nzambe kana souveraineté na ye. Asala qui. Toi qui quoi appréhender moi mobali wana. Bien que ton monde y place à Zali, si les lois justice n'a biso na esali demande officielle extradition à Benite yango moni azozongati. Mais lokola bango bakanisa ki dossier esilaki. Quand ndenza ma ressuscita ki dossier oyo. Lokola banda na likamne bandela comme ça on a souka. Alors comme ça on peut na souka. Ta léon a vandika boy. Ba elinga kombo ya haut placé o ya tinda ki benya boma. Na ba preuve. Au mona ndenza masala makambo. Donc Zambia na a koti na likambo avali. A rosal la peine na likambo a Wilfried. Eza trop tard te. Bakoki ko binisa bino, bakoki ko marginaliser bino ko harceler bino. Nga na sala confiance et pas Nzambe. Na ebisa batu so yebite ke Nzambe existera, faut ta la vie na nga mamu. Ndima ke azalaka salaka.
Maman, ozwa solution likambo mwana yo. Muto so abomé où il faut d'accord à puissant, mais aza le tout puissant te. Muto ana ovanda, à comprendre que la présence en Nzambe tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Dieu. Il n'y a pas de mot qui puisse te réconforter, il n'y en a pas. Parce que l'oro yozango a besoin, ezaki ozarana Wilfried Azate, elle te manque énormément. Tu es encore sous le choc, l'émotion est vive, mais on a choisi. Cette douleur ne finit jamais. On apprend à vivre avec. Robot, ça n'a pas choqué pour le likolo. Mais tant qu'on a envie et tikali collé pour la vie, pour l'éternité. Mais ce n'est pas grave. Chaque chose a sa fin. Pouvoir ici la car. Oyebi Nzambe, sera décidé qu'à Sikoyo, à Kanga Satan, à écraser qu'à Siko Nzambe Salango. Mais à Salango, parce que chaque jour son temps, et moi, il y a un calendrier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, là, il veut quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Batu bakoye ko dondo, bakoye ko sa nyonso. Makila Wilfried eke perti mama. Tozaka awa. Tozonga na ba panelo. Neka bandima ki te tozonga po na vali na beni. Nde tozonga pe po na Wilfried. Mais tout tozonga lisu po na dossier ya vali na beni. Mais na kombo ya haut placé na ba preuve. Nzamba tika na likambo te. Maman, courage. Courage, courage, courage. Prends bien soin de l'enfant. Yokutu, Wilfried a koufi atike lui a été lembo na mokili. Mais Valé a koufi atike ata mwana te. Et na o profité pe l'occasion yo. Pour sa ba famille o nyoso tozawa. Parce que ce qui arrive aux autres doit nous servir des leçons. Bomoni maman ba intimidé. Bah bon ça l'autopsie maman cédé. Mais ceux qui prochainement les Cambodge et surgir, n'a une autre famille, beau CDT, beau zone na réseaux sociaux. Yaka kobele la likambo na baboye au sal autopsie et toke boye bazo bo que ce dossier na biso nyonso wana ejouaka. Papa kitisa mama na biso. Mikoza bo kitisa e pardon. Bon, maman, moi, penda aoumela na live ezate. Moi, ce que j'ai voulu vraiment qu'on puisse partager, maman a besoin d'aide. Oya ayebi avocat, oya koko sunga par rapport à likamba mwana oye kundamate. Aye la biso na asunga biso. Oya ayebi ba démarche oya kosala pona ko lobela lisusu problème oyo. Pona nini bazobo ya kozwa ta plainte ya pamba mama. Soki mama pesi plainte bango ba bengi oui mama akiti oui parce que koti kala longtemps te aye ko senga lisungi to sunga to telema pour ça ba live mama na biso botika mama te keke botika mama te ese ozala kia mama nanga ozala kuna ba question opposer mama parce que ça qui déjà live lobby to zaki na live en tout cas botika mama te pas si o yaza nango bozape ba boti bozape ba mama botika mama te si s'agit numéro na ye zali wana aye ko senga mbongo akolia te mama ye ko senga mbongo akolia te azangi biloko akolia te mama ye ko senga nde azana besoin ye baliwa mwana na ye s'il vous plaît bo confondre te mama ye ko senga mbongo akolia te mama aye ko luka aye ba vérité to ganga ndenge to ganga kandenge nzamba pesa biso makokia ko ganga to ganga vérité eyebana mwana na ye nani abomiye nani azosala ke soki bango ba porter plainte ba bwaka ka plainte na ye yango wana mama ye kosenga lisungi te ke mbongo akolia mama ye kosenga lisungi te ke bosunga ye mwana tikala ki boye na boye non aye koluka solution na tina liwa mwana na ye keke okozwa no maloba s'il te plaît.
Ok, pas de problème. Mais non, mon maman a soutenu à longue et bonsoir à tout le monde. Nabandi bana baye ko kitise na live. Mamou bonsoir. Il y en a tourné kasi par rapport ndenge ba ta moto ba ki ko zoye na ndaku pona ba kene sika na morgue sika Wilfried azaki. Pona akanga ibata moto wana te. Mama, tangu likambo yaka kwa sous émotion. Yaona ngana tuna yaona ngana tuna na ndenga bien na ndenga mabete azaki sous émotion okufe la jeune fille na yo ya ajoana vraiment ta yo batu musu bazaki na lopango te yo bakweko aider pona ba insister pa ya moto wana bon bakozala vraiment na besoin ya ko solana mama o baza na besoin vraiment tunda ba question moko pertinent bakoko mata mais ce que eza po bandozong sa mama pasi na mutema non na otika bino te s'il vous plaît. Bonsoir Lady Chef. Bonsoir Lady Chef. Ouais, Americano, bonsoir. Ok, merci. Ndena bingyo me, nazuzungisa mama atapona 2 minutes. Kaka na pona linka nazungisa ipona yo. Pona na soyene déjà na préfet mais oyo kana mama mais nazungisa aumela tipo tala kaka azana moba emotion oyo kaizana nazungisa zelana bingai. Americano bako sola na privé te. Basola na maman na privé po o azaki nango ya mutu ya sa lobby basola ta na maman na privé s'il te plaît. D'accord, Lei nazo. Bonsoir. Bonsoir, grand frère. S'il vous plaît, vous mettez ça dans Mila Zanasiwana, s'il vous plaît. Mila, oui, attends. Américaine. Non, mon a été. Wapi Mila? Dans 2 minutes. Non, mon été, yaya. Allô? Envoie la demande, s'il te plaît. Attends. Mila, il est où? Ah, je te vois. Allô? Allô, ma soeur, ça va? Ça ira, maman. Ouais. Bonsoir, Américain. Bonsoir, je pense qu'il est au téléphone. Okay. D'accord, maman, je voulais dire ceci. Depuis matin, les bandits ici connaissent le salaire ni vidéo ni live. Je vis mon grand frère la fois passée à Mataki à Lobaki ou à Kokaki Koloba. Ce que moi, je peux bien vous demander, na minute oyo, maman azamutu yo matisaka na ba live stream. Parce que biso na bino toyebi ke aza bien te moralement. Amutu mobo ya koloba likambu na émotion et bimi boye bat basali ba capture ba tiena ba page et tout.
aza le mieux placé te, la mieux placée te ya komata na live na minute oyo. Bazobotelo téléphone anda kukuna azoboya. Donc aza yete butika bo matisa yete pardon penza. Ya mwana lobi ba kitisa ye. Motema nanga mobimba. Bo matisa yete. Mila. C'est notre maman. Je comprends ma soeur. Je dis même qu'il descend. C'est parce que peut-être bavana di bota mobimba te. Asa maman na biso. Américaine, quitte sa maman s'il te plaît. Quitte sa maman s'il te plaît. Aboti biso. On n'a pas le temps yo bando matana ba live pour que to pese rapport biso moko na famille nanu to pese. Maman Milagros. Ya liwa leki na biso. Maman Milagros. Nana question moko pona yo. Papa américain. Peut-être oye pour attaquer directement. Nana question moko pona yo. Non, na ye pour attaquer au dé. Je suis juste venu pour dire quoi. C'est là. Nana question moko pona yo. Biso to lukara batuté. Monde ngi to sala ba live to lukara batuté. Oui, je sais. Attends, je te ferme le micro parce qu'il y a trop de bruit. Après, si tu veux parler, tu peux ouvrir. Je pense que Oyebi, Oyebi, Makambo Ekomelaka et Alexandra, na Canada. Voilà. Na so peso exemple wana. Et tant que ça la ba live boy, to yebarati ba to nyonso balanda biso. Omoni parfois bino bokoki ko soit pe solution te na kona bino mais mutu moko oyo yebite azuli bino pe solution na pete. Ponanga tozala humble ya liboso. Ya liboso toko zala humble. Ya mi bali ezake okoki ko solola na mama na privé ou bien net ndera matina live nanga o singe numéro nanga o benginga to sololi en groupe. Po o moni ngo lo babwe so o continue ko lo babwe même lisungi o mama azo singa ba ba osala mote. Parce que ba ko mona ki on t'a porté plainte ba bois qui si plainte na ye. Aye est-ce que ko singa loka olia. Est-ce que ma beka au moins tu mouton na matisi ko aza. Papa américain pardon, moi c'est là s'il vous plaît Milagros, c'est là. Au moins tu mouton na mbengi o amatia. Peut-être you peux y donc ngamuto na luki bango bazala na live. Alors esa bo. Bino pe essayer pour comprendre biso. C'est là maman, c'est là. Likambo ekoza ya famille na bino metango ye na réseau et comment ya mutu nyonso ata ko to réseau te azan de kona biso congolais o akufa ki ngande na bona omoni nde na bona la subiente mais na yebi Wilfred te metande na kota makambo na ye na bana oluka ba solution nini façon nini ba piste ni to ko luka tozo po ba sunga mama parce que soki neti mama azui mota amati na live malgré tout yo moi nous aki au courant mais aye ko lubani a expliquer le côté azana besoin ya lisungi ozo comprendre maman azana besoin lisungi donc soki a ko lemba par exemple soto lobito continuer pona ko sunga mama bobimisa limbiso mutu moko ya famille oyo wakobanda ko mataka pona ba sunga mama. Oui américain. Oui Bonsoir panel, bonsoir tout le monde, bonsoir Lei. Bonsoir Milagros, bonsoir. Ana kita parce que nazaki moi appelle moi vite fait on a zone mbango. Milagros to ki mama ndenga utuko mata ndinga utuko loba. Obi ki to tika maman a maintenant panel te, je suis d'accord avec vous Milagros. Si ko demande ya mama, besoin ya mama, ozo singa batu ba aider communauté aider to aider. Excusez-moi, maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, amour, pardon. Maman, c'est maman mi balo baza baba na mais c'est là ba pousse na na. Baza bana propre, hein, bana. Bana propre, oui. Il y a répondre après papa. D'accord, papa. Tous na besoin tinga en fait, c'est pas une obligation en fait. Tous obligés binoter c'est normal. Aza moi na bino, maza moi na communauté, aza congolaise. Drapeau mo sengisi biso. Na bi qui passe na bino le qui a biso. D'accord? Ceux qui ne causes continuer que le panel naïe américain nous peut-être avoir raison, avoir preuve. Avant maman maintenant panel peut-être vous éviter même que na papa na téléphone. Si quoi ba démarche des autres qui vous on très bien. Ceux qui castent aider neti maman soit tibino soit tout ça information te to ça ba live ndenge nini to aider maman ndenge nini to sunga bino ndenge nini na bibi ko na Congo makambo to eza ko batini ba panel parce que vina bino eza danger mais biso wa oyo pour maman sengi aide moko boy to ça pour na maman so pour na bino to ça ne parce que tout ça limité na information mususu to ça na bino comment na panel eza mabe.
Maman, Maintenant, essaie. privé. Oui, Maman, maman, oui, essaie. papa. S'il vous plaît, peut-être au monde a commis amoureux de l'amour, mais comme on a mis à Patrick Mandé. Mais la D'accord. grosse, comme on est mis là, Mandé. Wilfried Mandé. Baza Baleki Nama. En fait, je vais vous expliquer une chose. L'autre fois, j'étais ici avec. L'autre fois, j'étais ici avec vous. Vous excusez moi pour appeler les autres. Vous excusez moi pour appeler les autres côtés de la famille, tout ça là. Mère, na biso de bomoni wana, aza sous émotion, ya kosakana te biso mobana na yeto yebi qu'il y a des choses qu'elle raconte qu'elle ne maîtrise même plus. Vous comprenez? Je préfère, ce qui va en a besoin au solana, mais na maman, ba bengue na privé. S'il vous plaît, américain, je vous en supplie, par le Amour, respect des je vais rectifier quelque chose. C'est maman elle-même qui a appelé, s'il vous plaît. C'est ça. C'est ça que je voulais rectifier. C'est maman elle-même qui nous a appelé. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Vous savez que non, depuis tout à l'heure quand elle parlait, nous tous on l'appelait, mais elle ne répondait à personne. Asa sous émotionnanda, kukuna bazo botolé téléphone, elle ne voulait pas. C'est pour vous dire quoi. Ce qui vous en a besoin au solanaï, américain, tu peux parler avec la maman, na privé. Maman essaie. Vous pouvez parler avec la maman, na privé. Arosalana, moi, facilité, moi, au monde n'a pas média, elle peut lâcher quelque chose qui peut coûter cher. Vous voyez un peu? Elle peut lâcher quelque chose sous émotion qui peut coûter très cher. Elle est tournée contre Bino les Soso. Oui. C'est ce que moi je vous demande. Par l'amour de Dieu. J'avais parlé. Je pense américano ici. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé en privé. Il m'avait donné son numéro. Je ne l'ai pas encore appelé. Je vais les faire. Si c'est pour aider la maman, c'est l'agneau soit singui, oui, il n'y a pas de souci. Mais en privé, ça sera mieux. Bon, mais quand il y a des bisous, et pour ça, la bisou, genre, t'es quoi? Bon, amour. Les réseaux sociaux, Yaya, au moins, le problème, oyo, ce que Zalaki ke, ezaki na pouvoir, na bino moko porter plainte, peut-être commis recevable, et puis bozola de la déjà dossier, ça pouvait être autre chose. Mais là, vous posez plainte. Ba plainte c'est aboutir parce que ça na bato moko boye main noire moko boye ze luka ke plainte wana kende musika te. C'est là que pardon Yaya, c'est là que la communauté peut jouer le jeu. Genre ya ko belela ba ope ba dans la relation ba avocat makaso ba ko telema ba telem papa ya nanga au moins les réseaux sociaux oyo et ko résoudre pe problème oyo boka moins. Et que résoudre pe problème oyo boka moins Yaya. Bon, ça on a un côté négatif. Maman Beka, oui, Yaya. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ça compte et ça, tu m'avais vu l'autre fois, je t'ai monté dans la live. Je suis vraiment d'accord avec vous. C'est juste que mon réseaux sociaux de l'Elobo, maman, les locaux, bien, je vous avais bien dit. Donc, on peut trouver solution quand on a réseaux sociaux. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Il y aura peut-être des gens oyo bakozala basutuki liwa mwana eza inde botoye bakite batwa minene wana ça peut nous aider toboyité mais biso tolobela sur quoi? Sur la vie de notre maman, sur la vie de mes sœurs et frères qui sont au Congo ozomona et ba menace c'est comme na ba niveau na bango kuna. Moi je suis ici. Moi, je suis là, on a comme je veux, et puis on va parler pour trouver la solution. Noko Patrick, s'il vous plaît, Yaya, pourquoi vous ne faites rien? Herbe dossier tout au sein, va demande tout est rejeté, mais vous gardez toujours silence. Yo, maman, moi, mon bali, ma cousine, me soit maman, là, mon colo. Allez monter. Pourquoi pas vous? Yo, mon cas doit dire, na fait au moins qui, même famille, y a ba béni, ba bima qui. Maman, Alessandra Bimaki a gangaki. Pourquoi pas vous faites un niveau boy? Pourquoi vous avez été? Pour dire que qui vous a des démarches et qui n'ont bien tout va bien. Maman, s'il vous plaît. Attends, c'est le grand frère qui parle. S'il vous plaît, excusez-moi. C'est les choses qu'on avait parlé aujourd'hui. Normalement, je devrais venir, je devrais déjà appeler Americano, je devrais venir pour Nato Saline.